Coucou la famille. Bandeko, tu la fatigue coucou la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo de ebele bisika bisu bino boboto bondeko na kati ya mabota na bino. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien. Voilà. En tout cas, coucou à tout le monde. On vient de se réveiller. L'obitozaki na fête munene. Anniversaire à moi, Nangami Balé, à Kokisaki 30 ans. Vraiment, c'était bien passé. Quand on s'appelle Makasi, Zabaz le Kumo, Babo Baliba, mon extrait à fête. Na avant vidéo, Oyo, mon retiré. Shalom, là-bas, homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom, bisika, bisu, bino, le leza dimanche, boboto, bondeko, nakati ya mabota na bino. Penza topesi bayenge na bandeko na biso pundu dia Congo na église ya PV à Longo. Voilà, boboto bondeko na bandeko catholique. Shalom na ba homme de Dieu. Bonjour baré, bonjour. Bandeko na nga bola ike bo partager tout sur la momuke bandeko pona concert ya Waze kwa. Azali moko oya yembaka parmi ba Kofi banani, en tout cas ça qui peut succès na tangu na ye fimbo. Fimbo, voilà. Mais pour l'analyse, na biso ya sous les baobas, la mingité, en tout cas, à sali fiasco na concert na ye, à sali vraiment 0. En tout cas, Waze quoi, ça fait un bon moment à ça sous la scène. Et puis eloko bande ko na biso ba ye barate, na eloko nyonso pension pe ezalaka. Na eloko nyonso shit pe ezalaka. Na eloko nyonso période moko pe ezalaka. En tout cas oza na baisse même na musala to salaka au mona période moko za vraiment na baisse au monde maki non ezotala mate période mususu ozongi mais siko so oza na baisse okosala nini na musala nyonso soki oza na baisse okobando mata balobi vaut mieux reculer pour mieux sauter okotala eloko nini mais yo kolanda batute. Pour comprendre, tu peux faire une comparaison simple ya yomoko pour dire que qu'est-ce qui ne va pas et là on est dans ça bien pourquoi on a commis la baisse, pourquoi batu balinga sauter et là on est dans ça qui a mabe et là on est na tenga makiwapi. Tu fais un peu un bilan après si mon lobby na bilan nanga sikoyo na oyebande nini na sauter bien deni na osala pona na s'en sortir makambo eleka kitoko nyonso ekende bien. Moni ndenge ekendelaka mais kolinga to sa makambo ya minene oneti par exemple koza na baisse osa sa conférence même ba pasteur bozomona neti par exemple to loba to kenon na ba pasteur neti pasteur pétage asa koya kala lelo ta lobia sa la conférence munene na stade batu botonda te mais na kala tondisa ba stade ezandenge wana mais lelo sko par exemple so tozi pasteur Mbiye alobi asala na stade akotondisa stade so balobi Bamako asala na stade akotondisa stade po esa siko période na ye oyo mutu azomona na miso ya bato mais congolais siko alinga kotia mosapi na mozindo eloko okoka te osali Waze kwa deja sa kweya kala do yaza mutu mokuta kotika miziki Waze kwa za azali mtateme de Jova akomi na tango sikoyo abanda koteya Bible ndaku azongela parce que asala yango siko azongela yango miziki penza Waze kwa nga pende na tala kaona mona kesimba kaote o força kana yo o força ki ozo pe succès na bien komela kana yo bano bazo bima ba fali ba fere ozo komela bango ba chanson ba ope so mwa mike ozo comprendre bio djembeli nao tondo yo kakoza makango Jeannette so pe ya solo so pe lukuta djembela kuna mais côté musique vraiment okosaka banzembo na mwa mike ozo beta no na ba bar na ba stade moko mike yo kende kotia penza libaya na stade de martyr oyo fali aktondisi yango na pema abande kolala te oyo fere kutu na ebite eloko nini asalaki donc na pema ya kosakana te mais baza bato bazo yokana na kati ya scène
mais yo moto yoka na soute na banzembo na yo so eza dépassé barythme na yo ya kala mais yo wana ozwi libaya otie mais omoni ndenge osali vraiment pas même moitié ya stade même une héritier aleki yo héritier oyo basekaki ozaki kotia libanga azwaki koto bato kotia pardon libaya azwaki bato koleka wazekwa bino bato bozalaka pembe na bato wana bayokaka mpe conseil te yo mpenza koto kofi azobanga kotia libaya mpo na kofi mpe akozwa na ye mpe fiasco akotondisa yango te parce que eloko na eloko ezalaka na ntango nango bato oyo balingaka bino wazekwa il faut comprendre génération oyo bazolinga miziki mikolo oyo baza bagénération na biso te biso toya bagénération oyo bamiziki na bino eza bagénération na biso mpe ebele tokomi na biso koyembela nzambe tokoti na biso na alleluya amen sikoyo bano ya mike bazoya oyo baza bata bafali bafere bagaz mawete bachechera bakoya otala bakobina nini bakobeta nzembo nini bakoyemba nzembo nini mpo ebonga mpe ntango okende mpe na concert afali atie mpe nzembo boye yo mpe oyemba okei mpe boye mpe aredi ya misi atie mpe banzembo na ye mpe biso mpe toyemba bozobina yo okende kaka oyoka eloko oyemba te oyebi ata nzembo moko te position ya danse na yo eyebani te en tout cas wazekwa il fallait pas ntango ekoki mpo na yo na oyebisa yo osalela nzambe ya solo soki mpo kobima na kitémoin de Jéhovah tia ata libaya ya paster parce que oyebi bible okomema peuple de Dieu vraiment okobongolisa mitema ya bato ebele wazekwa so yo lelo mpenza otiki mosala na okomi pasteur donc na ngai la danoise na oya na église na yo bato ebele bakocomprendre bible ebele bakocomprendre la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens bazosambela me bayebi parole de Dieu te yango so balobi na bango bomela acide bameli acide bomela masuba bameli masuba 24 jours ya jeûne bamemi yango 30 jours ya jeûne bamemi yango biloko eza nango te bolelaka bokomi bafemme de pleureuse bakomi kaka kolela est-ce que nzambe atinda biso na mokika tozala na mawa mpo na nini bazotanga bible bien te mais sikoyo otala motu mobo wazekwa oyo bongo ye moko abengaka yango soki bongo nini ayebi bible na ndenge osakana te oyebi mpe koloba oza parolier oyebi kokoma soki sikoyo ozwi bible wana parce que yo ntango badoteya toko badobengo docteur wazekwa yo kozala sikoyo docteur ndeko na ngai okozala ni évangéliste ni pasteur mais ozala sikoyo docteur côté moko na baprophète côté moko na bazaka 5 ministère yo sikoyo oza sikoyo docteur ozoteya papa tika miziki elingi olisu te eloko soko elingi yo te même bosaki featuring na Kofi esimbaki nango te baokoso te mpo na ti lelo eyokana lisu te eloko esimbaki elingaki eyokana ti lelo bosali yango kala te inane kutu na ekoki te ekota nango mai donc ekenda nango bongo baview nango na ndimi te meme esali ata 30 000 view pardon bandenge esala 1 million 3 millions de 4 millions na ndimi te featuring na bino kobangi na 5 millions de vues 7 millions de vues nayebi te na ndimi te naza na mois d'août alors ndeko nanga vraiment sala effort oyo na yo na rang ya bonzambe musique elingi yo te yo moko ovanda na ndako tala concert wana okenda kobetisa tala nde boobwaka bambongo wana okende osaki tout ya baconcert wana tu pouvais aussi aider les autres tu pouvais aussi faire d'autres choses okende yango kaka oke kobebisa yango ofuta balumière parce que eza kofele te fo futa mbongo mpona obeta kuna fo zanda basoda oyo bakokengela stade bato baoteka batike boye eza na makambo ebele mais à la fin zéro fiasco bato bakoti te ata so okotisaki ata 80% des personnes elingi eza nango bien même 70%. On te demande pas de remplir, mais au salaire rendement. Donc, au salaire au salaire, ils ont foutu et puis sur rendement. Si vous avez un concert au filet à public, ok, bêta non na ba place
neti Kofi abetekne na masina kuna na place moko ya polele okebeta na Sainte Thérèse na njini na place ya polele munyoso akoti ayoki musique asepeli olie pe mo bat bavandaka na ndako bazolela lela so comprendre alors bandeko nanga vraiment tozala bien ebele koloba ezali mais azalika na wana mpona koexplike moke waze kwa nde nini musique na ye esimbi te voilà bandeko nanga naza toujours na Danemark awa eza en face hôtel voilà on est toujours là nakozonga lundi lobi nde nakokatisa Suède et puis wifi azozonga na ye mpona mosala aza vraiment na congé te congé nesili lobi azozwa avion azongi na ye Angleterre aya mikolo azosala nano na Angleterre aza stationné kuna et bongo nous allons voir après comment nous allons poursuivre nos vacances mais nga naza nano na Scandinavie lobi nazonga Suède lisusu et puis na continuer voyage nanga na Suède na Malmö mpona mone bata Stockholm ebele babengai nga mais nazwi ntango kokóma na Stockholm te asuki nanga na Malmö bon Malmö te vraiment eza hulieu naza na hulieu Malmö te hulieu voilà donc botikala bien mo mopepa malili mpe moke ezali nake kose préparer nazokende sikoyo ka na Danemark me na basuka kuna nake na babenga yango ba maison d'été tozokende kuna na wifi j'espère que bon tosaka banga nasaka avantage te ya mobali ya bana tout et tout mais hier quand même parce que les gens parlent trop nasaki vidéo wana na ko retirer yango na pourquoi oya likomona bana nanga oli komona wifi ok voilà donc bolongola ba idée mabe bozala nango kela dano zaza mobile te non naza mobile j'ai un homme donc voilà oyo tovandaka na ye tofani bambula ebele toyokana bien tosola bien dans la vie il y a toujours les hauts et les bas voilà mais asalaka mosala moko epermetara akende mwa libanda aluka mwa mosolo oyo kosala mpe tolia parce que tokovanda mpe ndako mo banda ntongo ti pokwa mais makuta eza te tokobanda voyage te mais soki moto akiaki eluka nga mpe natikali naluki kote oyo ntango tokutanaka epesaka symbiose ya kitoko en tout cas nga nalingi bino mingi botikala malamu yo ndeko na ngai yo moto oza na baprojet yo moto oza na mosala moko ozosala omoni ke bandi okita commerce quoi que ce soit lokola waze kwa mekana koluka makambo ya minene te yo par exemple fond na yo ekiti olio oteka so ba TV olio ke somba 3 TV omonte ko changer commerce okoma nano oteka ba radio obando ko oteka ba minda osomba ngo ebele tamso ko peso gembele que okelo somba 3 TV 4 TV lokwa kana teka ba TV na ko continuer ka ngalo to lokwa kana teka ba bijoux alors que moni ke mbongo ekiti koma na ba fantaisie koma na biloko mususu oyo ezake ekopesa yo toujours moins gain oliokanga makana ba bijoux kotikali kaka koteka ka 3 bijoux omonte ke kozana problème mbongo ya 3 bijoux wana oko changer commerce obando teke eloko mususu neti waze kwa oliokanga makana ya musique oyo ezolingo lisu te okope ko changer ou bien système ya musique mususu ou bien système mususu ekosa nini oza toujours na actualité ata biso pe ba youtubers so likambo ezolinga ngai te ezomemela ba problème pourquoi na insister na zaka na domaine wana ya ko discuter ya ko kende gauche na oloba nini na changer domaine nanga e bandeli bato ba comprendre ngo te lokwa ba message ki toujours mais à la longue omona bato asika pe baroya o balingi rythme wana otamboli na bango o balinga ki rythme ko finga ya boye bakwei na bango na kozana moi déséquilibre ne bandeli mais siko komona l'intellectuel bakoti bato akusika bakoti bo démarrer c'est comme ça okoki na koyika koloba te lokwa ezomemelanga problème lokwa naza boye yango kaka na ko insister te so omoni bandi omemelo makambo obwakisi yango oke na rythme ya calme le début était toujours difficile mais loko nyonso mais balobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ozo comprendre to bandi konanga wana ndi conseil nalinga na pesa bino lelo des gros bisous botikala malam tokutani bye bye.